Hein? Bozoyoka? Est-ce que bozoyoka nga? Modifiez voix. Ok. Ah bah songi boza nga na mema bino na faire te bozela bavwango mpe awa nzambe mama bozokanga ekentwi nzambe je suis choqué na nzoto koma olenganga bwa miteya mabe bata tiktok nzambe enfera ekozala moto bongo vwango ezala nini allo boyoka normal mungongo ebima te pardon please ça va mama enaza moteya mabe te nzambe tiktok bongo komisa moteya mabe poepoa nakoka te je suis fragile nga mosu asenga pardon ya zela ya mama supporte kaka vwango ezala son nom plein arrière oh minu miso ye te ekoza awa C'est bon? C'est bon? C'est bon? Bozoyoka nga? Obi tiktokoko lole koza mulunge na bana baso obi affaire eza mpona biso ngala kozala kuna te kindoki wana réseaux sociaux kindoki eza donc nini na bino bokanga boye boyoka bien esano kena telefone yango wana namozana kono siko bokanga bien allo ça va kuna c'est bon kindoki mama utapote kasi ya koshange mungongo mama bandoki baza olevo koseka ti bandeti suka tovanda oseka kaka oyebisanga ya natali natali esapele po azala na australie welani ya loyal welani sebo kena natali akosa bantu ke natali ayena kotrompe na mwa azala na bebiselo mpasi biche etutuna ye nawa misato welani soka na sincere aloba aloba pena eza na buwa enonga nyonso kovanda na neti na bomobali na nga nazala claire na ye obana nakutana na bebe mosisi parlait pas il marchait pas encore même la libeli nakutana na bebe na bimamini mabele na ye misamiliki tu vois atuni na koma moto akotika mwana bebe
problème. L'accumulation, tout soit là, tout soit là, et le contact derrière, tout soit oui, allô. Oui, allô. Ça va, maman, la live, ma belle. C'est la carte. Non, ben, non. Dans mon bon, c'est pas le moté. Et je connais. Bon, vous avez ça comme je l'ai. Oui, allô? Allô? C'est bon, non, bon. Vous êtes là, mon enfant. Et bon, oh, on va bien, t'es. Tout apporter, s'il vous plaît. Bon. Et là, maman m'appelle, tozotiaka oyo ya WhatsApp oyo ekendaka mbangu. Par contre, personne. Seul. Entourage ni camarade, naïe, attends mon collègue, on peut. Naïe, on peut. On a ça sur les réseaux sociaux. Et puis ça ne m'étonne pas. Alors, il y a des tu vois. Donc, total, il y a des réseaux sociaux ici, Wana. Mon mari, il y a c'est qui Elvis. Il y a été. Il y a ça va mais ça pas quoi ça fait juste parce que ça photo à ma mobile maman. A tini na unyana bazana bafanya kwa mobile yake kubala tu bacha kabisa na mzo na mzo. Kusiki kwa sababu sisi mambo ni tuna ye. Asana ngula mote. Eza bila ngai. Ya na kuma na bali papa mbali. Na kuma mobile kuko na sabia na watu na usele kuna situation ni spécification. Isa na pas situation humilié. Kama ya mobile bali baba mani mama mtu mobile zote na masana bota. Bana baba kama kwa sababu bitebo msiko. Asa trouver na situation na tu te rends compte? Ben oui, il faut ça rapide. Tia soza songi son tia mato ma case. x2 oza songi awa yoka makasi nga nazoyoka yoka te ndenge nini basongi bobongisa matoi longola écouteur na te nga nazoyoka basongi bozawa bozoyoka botika osala assemblea biso na biso basongi yaya c'est vrai, moi je l'aurais pas fait. Moi personnellement, je trouve vraiment avec des enfants, c'est pas mon problème parce que moi, comment voilà, on a 6 ans, c'est qu'il y a 6 ans. Donc, moi je serai à ta place, je n'en ai rien à foutre. Donc, non, c'est quand même bizarre, moi j'ai des enfants et tout. Oui, moi aussi j'ai des enfants, mais j'en ai rien à foutre. C'est là mon cadeau, la compagnie de la vie ne m'a pas fait. La vie ne m'a pas fait de cadeau, moi je fais cadeau à personne. Tu vois, je comprends ta démarche, mais si jamais un jour vous êtes conversation concernant Ngaï, si tu veux lui dire, dis-lui. Que Lauriane, je parle avec elle, elle a dit, même si on puisse 20 millions à table, il y a eu un milliati. Yo, abonné, ça va être parce que tu viens de ta calanaïe. Soit ça, ça, pardon, et si bah voix c'est si beau comprendre déjà Rachel Moutaka les Oya donc boyoki déjà eleki toleki wana bah voici eleki bon tokita na bah voici mususu. Vas-y, poser un message. Ok, maman. Vraiment, les gens m'ont cassé des envies. Plus les besoins discuter. J'ai ici. On va venir dans ce pays. Il y a du téléphone à cause de la salle de bain.
Là, continue à téléphone, la salle de bain, à Yambio. Ah, eh, Bénédicte. Bonjour. Oui, allô? Oui. Ah, Ziana Kanga, ma chérie, Ziana Kanga.
Allô, bon tapoter live s'il vous plaît, songi. Eh! Zambe, makamuna na luki, na TikTok ya ba matière oyo. En plus, boyebi bien que na motema mabete, ya perruque disponible, mama tapoter to zongi. Ah! Donc, sikoyo tokende na ba live ya mama, oyo babengi mama Bénédicte, ndenga yaki ko kabula bango. Ba voice. Mama Bénédicte, obi biloko tindelinga ati. Obi ba biloko tindelinga. Donc, eloko Rachel a koufeli, Mama Bénédicte azwaki boli, oh, ba voice déjà to boli na tia combien de voice? Hein? Faut que non malembe, ba voice ni boli mbo chiboza na chila bino oyo zela. Omoni, au solo ni mingi Mama Bénédicte, je pense que Ozo se rappelle. Madiva, message on a tindeli wana oyoka fimo azol beza mama ya mwana Evis ndenge azo témoigner comporter. Ah. Yanga za moté mabeti. Eh bakolo mache ba benga ba oli na téléphone. Na minicho Rachel a bien te. Sur Rachel ye moko bengi. Na tika a bien te. Bosco bundo na boma Rachel. Hein? Na minicho mona bata a bien te. Rachel a bien te. Pe Elvino ano na ndako. Elvino aza ba ane na ndako moko. Donc fa gérer makambo ndenya ko sala. Donc aza bati Elvino na ebi ko za live ozo talanga. Nazo tangelo poye baketala. Omoni o ba fiche de paie no nyonso ya lokuta. Batindelinga nyonso. Elvino, nazo peso kaka juste monta ya salaire oyo ya lokuta babeteli yo oyo mama mama nani Bénédicte atindelinga nyonso ya yo. Donc ngape awa nazo tindango na société oyo. Po mona ke muto pesa ki confiance alinga détruit kayo na Rachel te. Alinga détruit na yo Elvino. Elvino. Tala logo oyo. So yebi yango. So yebi logo oyo. C'est que Simba Mutu. Elvino a eu apesi confiance. Et pas Mama Bénédicte. Mama Bénédicte no chati mais babloko si on a linga Elvino te na nebo ochelanga walai Elvino beta prison pona ko bomba te na ko tinda penza mail na société oyo na komeli bango comme quoi que oui allô non hein Dana tinda kiango ya muteza dana mail na tinda na yo c'est bon ya déjà que na mail mais a supprimé déjà que ndake koti mail et koti en plus atindelinga atinyango na nini PDF atinyango na PDF Elvino na ebi soso te to bano sala na ba mabe ato sala ne ndeko mobali Mama Bénédicte ayepa ko détruire yo atindeli ngai kombo no mobimba na carte d'identité na yo photocopie na adresse na yo na contrat soi-disant yango na cheka contrat kombo neza kombo ezate Elvino tala na kosa te
Elvino poyeba kena na makambu na yo mobimba tala jour ya contrat à Paris le 1er juin 2025 nazo loba na yo boye pona o comprendre oyeba ke Bénédicte apesi makambu na yo soi-disant et pas babinemi no Elvino so na bina détruire yo ndenge bozoloba na motema mabe na linga kote mon frère au kota baro au monde babiloko na nango société ya munene ya électricité eza société ya munene soki tolingi tobanda osala balive ya mabe Elvino esagi kaka nazwa boîte email ya société yo natindi bafiche de paye no nyonso natindi na bacontrat oyo nyonso bosali ya lokuta natindi que usage de faux est-ce que oyebi que société ba reporter aux plaintes na ba salaire oyo tie na ba numéro ya série oyo tie ya lokuta pour ça la demande ya ndaku ya privé na Paris ba beteli yo ba fiche de paie ya lokuta ba beteli yo avis de position ya lokuta ba tchétché ba montant oyo pose la ndaku Elvino yo kanga bien maintenant oyo eza sous affaire ya Rachel T. Et comme affaire ya maman Bénédicte pour nous yeba que maman Bénédicte aza motema mabe aluka détruire Rachel en même temps azo détruire yo famille oyo bosangani bobimisa maman Bénédicte motema malamu mais ndenge nini ngana se retrouver na kombo ya Elvino mobimba na adresse na carte d'identité na mabe diko wanga na te yoye yaka oya komo ozanga te za Rachel yaka mama yaka yoye bomoni na komini Bénédicte pona bossa na te che Bénédicte Rachel yoye message bloko nyonso tindela nga yango batu batala yango nyonso o botala mikanda Elvino nenga tini bomoni ba PDF bomoni ngeza so na cliquer boye muchopo nyonso o bomoni Elvino Zana pa natindi la ngona ba bureau ba bombe la ngango pona makamom koto ke tribunal na Elvino na loba na l'état français na ko dénoncer Elvino et Elvino yo prison zo lando pasta prison yo landa yo olia vungule na poto makambo o yo sali exact disent combien de prisons ya ba betelango yo to la ta brassard tel roi ma paradis bien yo betelango prison na ba manti ya société munene bongo et le quoi bato ba betara ba chekulate ya procès weza kitoko ngapi na bimi témoin en plus maman Bénédicte ba Rolanda penza place en plus atinelinga ya photo te atindelinga na PDF da ba Rolanda ba koti na mochopo ya Yesu kasbo c'est la pete maman na ngai macha ekota batu nyonso na babomba allo azawa ya Belvino azawa ya Belvino banacha bolo bananga boy penglele nga ya Belvino so azawa yo olina komelo motema mabe olina komela bino motema mabe oza zoba ya Elvino yebi ke apesaka déjà Benita ndaka lokuta oyebi ke apesa ndaka lokuta so okena nga likolo walai yaya borotuna l'air
ezaka ordinateur na okeno na ba oyo na keno ko porter lango plainte. Après na sali lettre recommandée avec accusé de réception na société parce que ça société ya munene oyo bazo salela ba faux document pour na kosala ba magui na bango. Oyebi eza combien d'années de prisonnement kende ko luka na internet oyeba faux document awa eza combien. Mais za mayele yaya oyo oza zoba ya yaya oza zoba ya yaya. En plus muta atindeli ngango te lobake capture écran Mama Bénédicte akokende ko témoigner muchopo bakolandela na bato bapesaka bandako bato na Paris. Omoni oza faire à mukie omoni ba bledar bo esika to ba na bino bo ba zoba bozo comprendre te botu na bato ba na poto ba faire au cas ba faux document o ndenge ba lela ba sumba yaya hein ngala zolo ba pona ko telsa Elvino que Maman Bénédicte a triqué ye. A triqué na Rachel. Sora linga ki Elvino. Est-ce que nga tinde la nga babiloko bota lango Soki na memiango na mbila bat boza. Bota yango contrat yango bota la oni. Combien Elvino te? Batinde linga on a PDF te eza mamba lokuta oye zoba bo epoani pon bo libo excité ba comme mitema mabe société oya société o saka na ngote ba mama bo kebeta na internet et loko ba société ba lukango yango bo c'est la bino capture contrat yango nyoso yango batindeli ngomo na bindake na l'état omona non et ça vrai document bazu ba changer makambu yango na revenu na yo oche tant que oza électricien yango wana est-ce que Elvin oza na diplôme oyo sala elek yo ebi coulage Elvino oyebi coulage loba nangati oza cher collègue nango zo sala formation ya biso zo sala siko hormone esika beauté divine elle est très intelligente place au vani yo moko penzo moni abi mwana mwaso na beauté divine bobanga ya maele nzamba salika bien OK ye ko la permis de pour mona ke beauté divine wana vanda za très intelligente parce que yo to yebite soko reçoit permis otalanga parce qu'on a mis sous Elvino société oyo ba maman bato basala na bâtiment société oyo Elvino akeko kosala magui na ba fiche de paye na logo na bango oyebi combien d'années ndeko na obeta prison oyebi combien d'années ndeko na obeta prison bazo sala match ba expliquer que Bénédicte a ça très attention. Ceux qui t'ont le to triqué siko mobile na yo. To triqué ndeko na nengo beta tolo wana. Yaya na osala on a kangi munoko. Et ça usage de faux. Ceux qui goûtent bazo belle la bana. Bazo retirer ba mikana na ba mand. Musu ba vani ba 20 bazasu na mikana te. Pona belle la ki mwana. Siko o eza société à Mounene. Mais vous foutez-nous. Après, vous qui connaît tout. Si vous savez que vous avez mbutu. Yaya, vous avez un IC. Au moins, IC, à cause de la bino, on a bengi immigré.
immigration. Na bengi bato Amérique. Boye. Mais oyo ndeko na bino akota prison. Wallahi. Parce que ma société est là partout. Na continue d'abord même cas si comme mel. Mais ezala singama tembele. Et kozala singama tembele. Ah, bapela kina na besoin ya babino te. Oyo eza kisasa te ya ba ma chérie. Eza kisasa te. Ba société modèle babundanaka. Hein? Mutu mo azata ko expliquer bino. Mutu mo apoto azata a expliquer bino soki eza combien d'années d'emprisonnement. Allô? Ah. Bonjour, madame. Allô, maman. Bonjour, Yaya. Nalingi naloba boye. Comme mutakala ya Rachel ezoya. Yo peso ki mutakala ya Rachel ye bimisa biloko wana. Parce que bazo monisa mwana mwasi wana pasi. Rachel aza bien te. Mais oui, soki mutakala na ye e bimi, yo bimisa biloko wana. Oza na raison makambo zo loba. Eza ya vrai. Bakosa mate. Bakosa mate. Eza lave ya Patrick Tendenge ba sali mwana mwasi wana mawa mayete. Soki motakala ya Rachel e bimi madiva yo pe bimi sa biloko wana. Ya sema mutakala Rachel e bimi. Rachel a porté plainte, nga koto na ki ko porter plainte usage de faux. Voilà. Comment on écoute ya mobimba. Na moni ba obenga ati na ba royaume. Maman continue oloba. Oui, allô? Yango wana. Oh, oui. Mwana mwasi ya batazo mwana passe azalaki bien, hein? Alobaka te, même na ba audio tout, elle est douce, hein? Oh. Ya eza déjà na ba mail déjà côté, boyebi déjà ba message pes na tindi ngote. Akoko effacer ngote. Déjà quelque partout. Toujours faut sécuriser, toujours. Natini nyonso, dans na minicho, ane sika okimela te mère wana. Oh. La petite, elle est douce. Azo lobana bopoto nyonso tout. Hein? Vraiment. Ye chouchou na soki chouchou na wana taille net nga wa mabe. Vraiment, na ebita. Yo boza taille mabe. Ah, mama na munene ba chimbwa ba finga kanga moente. Voilà, kiti na ngai kaka wana madiva, faut qu'on protéger la chaîne. Les réseaux sociaux les gens sont bien. Azana mo protéger, il faut la protéger. On monte ça sur les réseaux sociaux bien, copie de GBBit. Bazuka mo mungongo tina na message ba mo kan Rachel. Bitumbano ya konta prière. Ba mo kan na mungongo. Na voice me bakanyo mungongo. T'es non, c'est qu'à terre, franchement. C'est vrai, hein. Oui, comme un problème sérieux. Vous avez un zongue. Eh. Rachel. Bitumbano makase? Ok. Moi, c'est mis ce qui a été péré, qui a été maquillage. Qu'on s'est snappé pour pas tout le monde qui a été péré, qui a été comme ça la bouille. Ok, pour un homme, c'est pas bien. Et en étant aussi un homme dédié, comportement na you. Merci, TTM. Il faut se marier. Non, c'est que tu es devenu. Tout ce que moi je te demande. Karine a fichoté, moi je m'en fous. Mais. Oh, ma carminio. Ah, car na era je m'en fous, téléphone et kangai. Fais très attention. Tu es réclamé. Mon doigt les ont réclamé au caca. C'est que toi tu vois pas. Mon doigt les ont réclamé. Si moi je te parle pas, moi si tu bando mon époux, yo mon na ba page abato. Nga ba page yo komona ngaka makamba mode, bazo publier nga kuna.
Ngana komi ezala exposé dans les réseaux sociaux, ils apprennent yo. Mais je fais tout pour laver ton image, mais yo moko zozonga kana ba. Il y a ça 20 ans. Ozozonga kaka. Ozozonga kaka. Ça veut dire que moi dans les réclamé yo moko na ozo ngana bitumba makasi. Alors ko ya yebisa ngate ke non ngana bundelo bitumba yo moko zo ki koluka parce que quand makasi wana na kozala na ngote. Ngana olonga na bitumba na biso mibale. Tolongango. Ça 20 ans. Comment ça que oluka jo yeba ke même bato oyo sambela na bango. Bana milimu na bango. Donc soza forte na prière. Milimu bato na kokote pa nao. C'est vrai. Il y a un peu de s'engager dans ma campagne. Peut-être qu'il y a un peu de soukate. Tala a. Tu bandes la discussion un jour. Tu bandes sur la hernie. 21h. Natiki le temps n'a pour kende. Au côté ta prière. Mais comme je viens parler, on continue. Et pour le banara qui non. Oui, mais qui. Ma cambo, il fallait causer l'attaque non. Mais. N'a pas été comme ma tournée parce que yo m'ont critiqué en gros. Moi je viens te parler, je peux pas garder ça longtemps parce que son naboba en 5 jours na yiko episo après on va tout na OK. Bon celui là qui est journée, pourquoi il s'en les mêmes jours té? Mais c'est quoi le même jour na episo? Elle est douce, oui. Pour le bien qu'il fallait qu'il na bomba. Là c'est aussi sa prière. Isalie en noir. Oh, makambo epele, hein. Epele, abando kotangela ngai, et tout. Ngai, nakozala na teke non. Ozana eloko tekeli nga nakozala te na sombi eloko na tekeli yo. Nga bime non, Elvis. Parce que na tekela ki Elvis chemise moi versus na sombaki. Abando lukambo na futa avocat. Ozomona mama. Lukambo na futa avocat. Et c'est un bien. Quoi, nana mbongo te, son bagage chemise comme ça. Là que fout avocat. A faut que 200 €, on a zana 300 € on a bac ici. La zumba on le même jour. Avocat en mobilité. Eh, Elvin, non. Kasi moi, si tu as comment foutre les avocats, vous comprendre les termes, pas problème. Mais on bon le même jour. Yanga kui, mon abat. Na déposango, na mista, na kosa la course nanga, parce que dans un rendez-vous na 14h. Koto n'a pas été. Y'en a déposé ba. Donc, bon, ma chemise, on va déposer en mista, tout ka koto, n'a pas été, bon, qu'elle voit ici quelque part. Posa une enveloppe. Enveloppe en bon. Y'en a bossé enveloppe, le collant mista. Na combien pas avocat na se rappeler, rapide, merde, na bossé une enveloppe. Ah, yo tombé que notre Zaki l'était. Pour l'emploi. Pour tapoter Nzambe. Bon, pourquoi peine na nyongo banque? Nyongo banque. En fait, bango 1 000 € par mois. Eh, Rachel. Bon, moi, ils ont côté pour l'emploi, ils ont pour la banque. Et pour la, oui, la banque. Mais, pourquoi la bosse a un bon wana nanda kuna salani? Na futa na carte awa, comme ça, 500 € wana. Ce qu'elle dit, c'est dans mon na carte, na PC yango na maboko. Wana mbongo anda osominda kuna poto par mois 1 000 €. Wana osominda kuna poto par mois ba obendo 1 000 € te yaya. C'est ça? Comme ça, la benga bato à banque, na futa bango. Maman, ils ont qui bongo. Mais il fait ça, le bananga, le qui a Kabila, il a 500 €. Na futa avocat, non, papa. Kabila, il a 500 € avocat, bon, on peut 200 jours, on va passer qui n'a pas de chemise. Ça, na 300 € na bakisi, na bossa, na kia, on le colle à messa. Na commis pas avocat, na utilisé mbongo, na lingana, na futa bato à banque. Na le 500 € tikala na misana na koya na pesa na mapoko tout ça na mbongo na compte pour ça les virement tout ça là qui change bongo comment le banara que no pesa 500 €. Donc na kabila mbongo te laissez non na no kabila mbongo te mais na kabila ba 500 €.
na salelo ya mine na futelo ba avocat na sala boye. Oyo na no sala pona ngati. Rachel. Tu vois. Vraiment j'étais claire dans mes mots maman. Rachel maman. Appelé. Dans un bon le même jour. Na déposango na Datoki. Eh Rachel. Non qui passe. Donc tu okota ba magasin les anango bambongo no yaya. Donc kado ba toko peso munene ka osemi ka lobi à décembre yo. Jésus. Nyonga 1000 € remboursera par mois na banque. Ozo foutre la mobile soit avocat. Oza Rachel. Non que lelo live na douceur nyonso. Dekabnu yo loba opesinga molimo no ya du. Ya tapotelinga live. Non. Na okaite? Na okaye makambo te Rachel. Ah. Merci maman Bénédicte hein. Merci Yaya. Abolingo no belasco likapo chemise ke na tekela ke chemise. To bandolo ba makambo mbongo. Oui na ebike na mbongo lebele. Je te dois 3 000 €. Et pour la boinga de 3 000 €, je me dois beaucoup. Mais si toi tu as fait des calculs qui non, ils ont 3 000 €. Le problème est que ça va 3 000 €. Pourquoi je t'ai dit ça? Quand on a son de la robe à Bilamba Elvis, yo qui doit son baba parfum. Attends que ça moi. Est-ce que bozo yoka émotion au moins le moi ça zo partager nganaï. Asomela Elvino Bilamba Elvino asomba mama Nzambe na yuka kiti Rachel mwana mama il faut lo benga nga bat ba komelinga. Pourquoi je t'ai dit ça? Quand on a son de la robe à Bilamba Elvis, yo qui doit son baba parfum. Attends que ça moi c'est nanda ko sombela non. Ok na son baba Bilamba menga ko so na ko sa ta shopping apana. Va na kanisa Elvis. Eh Yesu. Son des chaussettes, son viva boxer. Aïe pour ça. Son viva cinglé. Ozomona. Mais yo attend nos 15 jours. Parce que là on a son bela ko kapena na mbongo te na 1 million d'euros te. Donc la te kana za na 1 000 € pour ta sope le biloko non. Son a kana cadeau na pantalon qui toko ba calvec plein. C'est un lion Anna. Moi ça qui toko ya bitene na sombelio. Ba festa minene ba calvec plein na sombelio. Eh na ba vertir ana mon ba veste ya ba balancer kana sombelio. Yesu. Mais yo somelanga des cadeaux dès le début depuis tout bandaka. Somelanga basket, somelanga ensemble à Versailles. Des cadeaux wana. Mais yo bandozongi na semeke ya koyoka. Na pese lo tenga bina boite ko somelanga eloko. Pesanga des cadeaux. Na loba ino Rachel ba olia koleka o basombeli. Mais là ozolobela ke non. Jour moko oui osomelanga ba fleur moni so bovani na mesa na kati ya restaurant batona baleka na ba fleur wana asombi fleur moko apesinga tangelinga ngo parce que explique il sait qu'elle veut que non maman senti vraiment que non Elvis c'est non moi na mukina mutuna parce que ba makambo solo bananga moi vraiment que non moi muki en fait. Eh, non qu'il bon passe. Bino kuna tension ça va? Tension, ça va? Rachel, désolé, j'avais dit au début de cette relation. Après son qui a sombé le local liboso qui na fleur moko se bouvait na restaurant. Les restes c'est qui yo moko. Yango lobi obimi se na valeur na miso batu ba moni lelo danger. Ah, Rachel. Ah. Ya boy na mai. Ah, lelo na pe na ye na ndenge moti ya kofinga e na finga epete boye petit. To comme la 4e voice 1 2 3 4 5e. J'étais clair dans mes mots. Il le kola linga te ba rappeler. Na bolingo lo belasco. Les capois chemise qui n'a tekela que chemise. Tout bandolo ba makambo mbongo. Oui na ebike na mbongo le. Tabo tapotete. Lève ka bana to vandi sans que kokite tapotage ezati bana to bloqué.
nga na oloba te boli compte na nge sauté na minute okuna bazo signaler et fait que na oloba te TikTok amona lokola tozo sala magui faut bo tapoter partage do sapto tapoter Léo to est calme tu étais pour Elvino na été pour Rachel tozo yoka escroquerie ya mibala poto nde ba osala na ba femme seule avec wifi ndenge basi mibala bazo escroquer bino bazo kotisa bino baningo ya 1000 € par mois o lelo kosoma ndaku na yo Rachel na niveau komeli mama okoki kosoma ndaku na poto ba crédit ndaku ezanoka ba 1000 €, 800 €, 1200 na kosite ba basoma ndaku ba ebi ba crédit ndaku a poto ezanango to oliate c'est déjà aux foot à 1000 € par mois mais je regrette beaucoup. C'est triste. Bon, c'est na beauté image, mais bon, là, bon, oufa. Hein? Ah, beauté, calme-toi. Des cadeaux, mais yo, bandozong, il a quand des cadeaux, on a fait le terrain, puis on a beau être consommé l'angelo. J'en ai pas la rappeler à moi, c'est pas cadeau. Que j'apprécie beaucoup. Mais là, on se le belake, non? Jour moko oui osomelanga ba fleur moni so bovani na mission na kati ya restaurant batona balekana ba fleur wana asombi fleur moko apesinga lobi atangeli ngango parce que explique il sait qu'elle veut que non maman au sentir vraiment que non Elvis c'est non moi na mukina mutuna parce que ba makambo solo bananga moi vraiment que non zam non moi muki en fait Calme-toi, hein. Oui, on a pas fait. On a bien été. Comment il peut dehors? Bon, nini, bacha bafle boyoka o boye douceur to ke nango bien parce que banone ba coach pe mama kele boyoka na cha bafle. Boyoka ngo bien ou boye ezola el sabino. To cha bafle. Ya kelo wana to cha to active. C'est un chargeur. Kendo luki na ngana bo wana. Kendo luka tocha boye bien hein? Babi boye bien en douceur. Bon là la terre pour bo tapoter on dirait vraiment là là. To bandika siko yaya. Il faut pas dormir. Pour avoir o ezo la lisa et pe sa ma wana pour ça ko lela na dodo en même temps. Nous on arraché les anneaux de douboé. Moi c'est posé. Ngabo na rotatuka ngazaka poser air moko tantôt plus tôt mais yozo lobango lokola moi so bongaza na moi sa serviteur de Elvino ou perdre moi si omoni na mosala nzambe olingaki femme soyez soumise au perdre na sarabino eloko bien ezakara une fois sur aux yeux raté femme soumise c'est ça Bible zo senga aza soumise vers toi yo juste o aimé mais on goza la maman na bishop on goza maman na bishop en plus moi so asokola yesu makolo plus yo eza ya derrière ça makele était botala ni te Non mais j'ai un casque. Nzambe bino pe boza ba PS4 PS5 maman ezo belisanga mutu Nzambe na luki makambo na ndako mbongo nanga ekomi kosanga moko passe maman ba PS4 ba PS5 yaya na luki makambo nazo ka passe maman bandaka eloko ekoti na ndako mama kimia on dirait longolinga kimia yaya ko activer bino pe kuna bongo Power on. Bluetooth mode. Est-ce que ça y a monté activé? Que artiste ya rocha batata bayoka. Activé na oyo oyo. Ya mobondo. Il faut aimer votre femme, on est d'accord? Toujours, il faut aimer. Hein? Faut linga moi, si moi c'est pas dénigrer kété, moi c'est pas ça la cadeau. Vous allez quoi quand tu es venu faut faire des cadeaux à ta femme,
moi ça tondra cadeau te ya yoki c'est là que cadeau ta semaine moi une fois nga maman non ça la zouate yoki et ça ba cadeau muso ça la moi sinon mne ko ya oyebisanga te yoki mais ba yebisanga te so ba pesi moi si cadeau ba yebisanga ba parenté na ko no rekoma zoua no ina moi sinon tu rigoles non cadeau à moi sinon za moi sinon yanga eza yanga so ko pesi nga cadeau ko yebisa moi sinon te ce qui peut moi sinon opesi moi sinon cadeau ko yebisanga te parce que nakoma ko kengela ndeni opesi nga muke ya moi sinon belé et pourtant moi sinon nde aza mupanzi no nga mama te nga naza pona ko bénir bino yoko eza chisa ko pesa ka merci yoki yaya ko za lokwa tonton Elvino te hein ko za gigolo te petit so lingi tala ngai na bi ko za tellement beau il y a des femmes ba courir na yo Kerti so ngoza la béni na vie ko liambo mwana mwasi te mwana mwasi ko liambo na ite si une femme abandi ko kabelo cadeau yebisa e eza musala na ote eza musala na mobile oboyi mwa mwasi wana akokomi so kata. Est-ce que tu m'écoutes? Oui. Yo toujours so moi moi mo Orlando abandonne na ba cadeau ya ba chemise ya parfum boye tu dis non moi ça se passe pas comme ça c'est il faut que ngana pesa yo ki ya indusa poisa kana ote hein ah tonton Elvino nazo ebiso hein moi ça flattote parce que yo fi ba mbebo mingi yo au l'air à lèvres no trop mingi na ebi ke loka liboso basi ba nokola no modèle au l'air à mbebo no Curtis n'a pas bêtise. Non. Ko escroquer ba fille batute. Yone pesaka. Parce que so kabela moi si mbongo. Ozo valoriser auzala team, auzala soumise. Mais ceux qui moi ça zo kabelo auzala soumise te yoko mikata ako bloquer bénédiction na yo. On est d'accord? Pesanga mena bien. Amen. Yes, vas-y. C'est bon? Je peux les mettre? Oui. Eh. Yeah. Bambebo wana fibra mbebo er news tu bas balanda bas batamangala baninga mbebo rose ti. Eh. Et là on peut en volume te avec artiste. C'est beau comment bien te bolobi to kanti. Akomi pa avocat na se rappeler un peu merde na bossa na vélo. Aussi. Ah, il tout bec que zaki l'été. Oui, c'est bon. On peut faire ba sidi là. Et les autres en retour. Nathalie vous na compte pour l'emploi ça futina na bon. Pourquoi tu na numéro banque? En fait, avoir 1 000 € par mois. Non, tout kata hein. Bon, ils ont côté pour l'emploi. C'est bon. Ça pour la banque et pour la oui, non faut la banque. Mais pourquoi la bosse est bon on a nanda qu'on a salani faut la carte awa comme ça ça diminue voilà quelle vise dans la mon la carte la PC on a beaucoup et puis est-ce que la radio comment la bâtisse ça donne notre banque non ya bat balingi te rolongola zela tozo ngande tozaki bien Power off. ah bolo bakasite eza bien ou tozo ngande tozalaki bolinge douceur wane tozo ngela douceur mais makelele ah boroyo ka etali bino téléphone ngeza en volume mingi ti Rachel a tellement très doux on va commencer cette voice. Nous avons le même jour. Na déposé ngo na mesa na kosa la course tanga parce que nous avons rendez-vous na 14h. Oui, c'est bon. Et nous avons déposé ba colis na ngana bi retard. Na bengi taxi mbala moko na bossa ni enveloppe. Et na bossa enveloppe likolo ya mesa na komi pa avocat na se rappeler abi merde na bossa enveloppe. Abi yo tombé que notre zaki l'été pour l'emploi futanga basidik nanga natali boy na compte pour l'emploi ça futinga bibo donc apena na nyongo banque na futa bango 1 000 € par mois
mbongo ezokota ya Pôle emploi eza mpona banke e mpona awi nafuta babanke mais okola bosala mbongo wana na ndako nasala nini nafuta na carte awa comme ça 500 € wana soki Elvis aza na mbongo na carte napesa yango na maboko epuis asalelanga virement nabakisa domination ça nabenga bato ya banke nafuta bango mama ezalaki bongo mais juste aloba nanga alobiki ya Kabila inga 500 € nafuta avocat non papa Kabila inga 500 € ya avocat te bongo pesenga 200 jours wana owapasaki nga mpona chemise eza na 300 € na bakisi na bosanaki yango likolo ya mesa le nakomi epa avocat na utilize mbongo na lingana nafuta bato ya banke nalobi 500 € tikalai na mesa wana nakoya napesi yango na maboko soza na mbongo na compte osalelinga virement tosalaki échange bongo komo aloba nanga kena opesa nga 500 € donc nga nanu na Kabila mbongo te ese non nanu Kabila nga mbongo te me nga na Kabila ba 500 € nga nasalelo ya mine nafutelo baavocat nasala boye oyo nanu osala mpo na nga te tu vois vraiment j'étais claire dans mes mots maman. alukaki mutu aconseiller Rachel aloba na azosala même ta thérapie boloba boyoka mpenza ke azoloba wana bolingo nyonso na pasi azoluka solution 1 2 3 4 5 tokona 6e voice. Je le dis et je le répète, il est très méchant. J'étais claire dans mes mots. Toke oyo nayoka yango te très méchant na nsusu. Je le dis et je le répète, il est très méchant. Il est méchant, il est mauvais, il est tout ce qu'il y a de mauvais sur cette terre. Comme il est le plus beau de la terre, ok, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, attends gratuit na moni ba, attends na tuli yete. Oh, na ndeko nani? Lobe na yebisanga, na Nathalie elle s'appelle, on est en Australie. Ouelani. Na Loyan, Ouelani. Pour Nathalie, à cause ça, parce que Nathalie est mal retrompée, na moi, Azala na bébé, c'est le couteau, c'est le biche. Tuna ye na wa misatu buela nini soka da sincère aluba pena sincère na bongo ya no na soko vanda na ngeti ngabwe mobali na ngana zala clair na ye mobali na kutanga na bébé mon fils il parlait pas il marchait pas encore dans la libéri akamada akutanga na bébé na bimami mabele na ngi misami ki tu vois atuni nga comment mutu akotika mwana bébé boye nga na kotika mwana nga boyete. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis incapable de te dire. Accumulation de ressoiements, des problèmes. Accumulation de soins à kaka, tout soin à kaka. Et le kuta na baya, le kuta na et tout soin to. Là, il y a non, non, répéter non, mon nom de cosa. J'ai jamais vu quelqu'un qui ment comme lui. Bah, vie à luxe, on a un sur les réseaux sociaux. Elvis n'a rien. Je n'ai pas besoin de vivre pour savoir qu'il n'a rien. Maman, moi, na Elvis non sous. Je sais qu'il n'a rien. Quand il est revenu, il m'a demandé pardon, tout va nous sur la bière. Ça m'a soupé le problème, il y a SFR. Il y a beau tapoter. Oh, matière, pour sous ce côté, n'a pas voice. Bon tapoter. Donc, oh, ils a ex, il y a matière. Oh! Bon tapoter, bon yoka lisusu. Ya, bon yoka ma voice quelque part. On a été toujours en matière à bio. Il m'a quitté. Anatel mama na mama so za mbongo anaziana sabone mbala mo biso to lingara bwe mo so mama a motema munene o suna no ngabinga partir mano Bozile o kamde oui allô yaya bonjour ma belle na bien yana na live. C'est qui?
Zela na lo bampanzi. Na sotango. Zana déplacé. Bota pote en même temps. Zana déplacé. oyeba ete zela nakanga son zela nakanga son tika koloba boya makambo ezali minene bon voice on a sauté hein na sauté voice on parce que tobo ochumbola mambo ebele na kati na sauté ayebika ngena salama tokoma ba mère okayete totona mère na sauté bato bakomo te madiva te mama ye nayebeti nzoko bamati yango ezalaki ne désordre boye mama ye mabokecu botakala te madiva esimba te non moto obenga wana live te o madiva longola non bango balingi babimisa Rachel mabe ale soki mosusu ekoma oloba bakoma obenga na telefone mpo abobomba bomonaka Rachel nde bilobaloba non toyoka nyonso madiva non madiva otia nyonso ndenge Rachel alobi makambo elvino toyoka mpe wana mpe ndenge azoloba mpona mabe ya elvino bolingaka Rachel nde abima mabe Rachel atongi elvino non madiva otia nyonso deya tobandi yango koyoka soki otie ya Rachel bobimisi nyonso ya Rachel kendo bato soki sika motema wandeko bango batie ya mwana bato keno toyoka ya Rachel atongi elvino toyoki ya Rachel mama ex elvino mpe azoloba mpe makambo ya comportement elvino kaka oyo Rachel alobi na bavoice il faut toyoka ngo mpo aboyeba keno soki elvino aza na berere to elvino azotambola bien te abongisa keno naza mobali fo nakoma mpenza vrai noko pourkui bobomba mosusu mama tika obenga biso na TikTok so likambe kote ata bino mo bandeko normal te to sola non vérité c'est pas normal non madiva ekwe mama kinzondi atana kinzondi te likambo yoka voice likambo kinzondi te madiva bandeko botika madiva tia ba voice toyoka pardon tango baza koloba makambo esi ya Rachel boza kobenga te mpo bolobokotela Rachel mpo boloba na tour ya Rachel na Rachel bozobaka ye na ekulusu bozotanda ye na mbeka botika biso toboyi madiva aolekisa ere live pamba TikTok ayoka to live pamba